ya eza quand même tana mutu moko ndimanga na za mosala nzambe ki atana nzela na nzamba sala ebolam ata pona ndeko wana moko ata pona orphelin moko oyo lelo atanga classe asisi université ponga na za mosala na nzambe ata pona mawa orphelin moko ata pona mawa veuve moko ata so mutu mo abika ayoka talilo banzambe na nzela nanga mabolongo yango ekiti na se batu bafuka mila batu pona ba intérêt mais na fuka mi pona sengo pardon na saluer le côté mais au nom des artistes et comédiens o lobila kama asila to ma belle fille wezo pesa makelele to lingi kimia na sengi pardon lokola frère so na zande ko na bino mobile bande kwa basi ata lokola noko ya bana na bino kufezo telema passe zo telema na chema bolongo na se na zane interete pa belle fille na interete pa mama sila na zane interete lo les homo na ngali kole tumbelo oyo na liaka mbongo mutu te wa pesa ngai pona sala soki nini na zana ngote soki église abona oluka mbongo te no luka mbongo pa masila te ni pa mabelu soki na musala na ngate na kiti ba genou bandeko ata na za pamba liboso na bino bo considérer lokwa musala nzambe te na kiti penza bo liboso même ya bana na nganda mo église depuis ba yaki 6 heures ba msuba tikali wana bazoyo ka lole zo ka mabele zo mona na sengi bino pardon. Alors, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Maman Sila, maman belle vie. Bon, on a entendu la télévision devant tout le monde. Bon, Simbeloko, au monde, n'est-ce pas kende boy. N'est-ce pas kende boy. Boy bak, batu ba sala na mabe, batu ba bomana, batu ba kota bakis, batu ba kota bonganga pona baninga musuba sala bango mabe. Mais base, ezaka bino bandeko na ngai. Vous avez un bâton, il y a un kimia na likambo. Vous avez un bâton, il y a un désordre. Vous êtes sur Top Media TV. Mais na ndenge na ngana mona ngo passe mingi. Na ko benge collecté, na ko benge pe président, c'est vrai qu'il est le président. Et pour nous me sentir à l'aise, pour nous le baka papa. Donc premièrement un grand merci na papa. Et grand merci aussi na bande réunion sur théâtre aux arts. Na loba to pesa message na 14h. Ya on a moins déjà to komi 14h. Nde ya on a bito kwa kobanda. Soki peut-être na umeli mingi. Nazo kanza soki na umela penza makasi tom soueza 1 heure du temps. Mais nazo kanza temps soueza moins d'1 heure otoko ko sola a. To sambe. Tata osali ko na senza mbasolo pe ya bomoi na yebi ke na luka osala théâtre na groupe amutute kolo meyo sepela ko benganga yo moko format ki nga nazala na kati ya domaine ya théâtre pendant que na yeba ke lote et kota l'expérience ya bakulutu na sena moi oyo to acquérir sous connaissance. Kolo formateur, il y a Bomo Inanga sur le plan artistique ezayo. En 1998, nous avons na sala groupe à théâtre. Et le lot commissionné na charge munene oyo tamususu. Et qu'on peut commémorer ba humiliation. Kolo pour certaines personnes oba ko comprendre était kolo tant yo zo sa message pour na peuple oyo. Na pesio merci tika Muli mono mosanto asunga biso penza ete tata nazala libakute pona batu. Pardon mon Dieu parce que wa motu eza royaume de cieux ne nazoluka biloko mokilo ezo sunga mais lo les amotuya salisanga penza liboso ba tata nanga bazaba ya baninga pe baleki baza awa tata nazala canal ya bénédiction parce que obengami na kombo ya prince de paix tombo manatina na nyonso et bandel kino suka na komba Yesu Masia Nazareth ndeto bondel petorobi amen. Bien, encore une fois nalobi merci pe na bakulutu nyonso oyo bazali banda mboka lokola bakuluta groupe Salongo pe ya groupe Nzoi babiloko belebele bando takinga bando nyonso baza branché na biso pona to ko pesa message o bande ko nazo pesa message na ba point misatu. Point à liboso, nous avons parlé sur l'introduction.
introduction et après na développement na vous parler si culture na biso et na soukande na ko pesa message na zolo de l'introduction. Après introduction on parlait si culture na biso si ma culture na biso nde na kolobela message oyo na bengisaki bandeko baartiste na introduction na oloba boye bandeko kobengisa bino boye ba grande personne c'est pas une chose facile ngana saela nzambe je crois batu baye avant bomoni combien on avait une grande activité aujourd'hui parce que tous na culte moko na culte moko parce que je viens de totaliser 50 ans d'âge oyo esengaki lelo basambela mpona nga na mwasi na nga na tina ete nzambe apesa makasi ya sika na deuxième partie ya vie et po tosalela su nzambe malamu. Alors vie baoccupation après afonaki makambo ya bato batombwami su na njili par la grâce de Dieu. Alors nakoye kondima te nabengisa bato mpo nazwa su charge mosusu donc tosala baactivité ya église bandeko mosusu balobi asala baactivité wana mpona promotion na ye te yango moni mata bayembi baza te nalobi naopesaka message nasala yango mpona promotion te nzambe apesi nga charge ya bato ebele baza awa soki bato bayaki moi avant culte esili un peu tard parce qu'il y avait du monde ici par la grâce de Dieu lokola simple instrument je n'ai pas besoin ya komi sala or c'est une charge pour moi ya kobenga bino baartiste et comédien bandeko nanga baartiste et comédien toujours na kati introduction on loba biso sala musala oto benga na ba demo to bunga na ba via bato on dirige une église où ils en a battu belé même na télévision bomona et chaque personne derrière yé azana bitumba famille na ye et ba bitumba wana biso batu to bunga ngo na ba délivrance eleka awa au monde ténèbres un esprit humain na nzoto mutazolo ba ayeko sala nini apa de la foi yo de la foi makambo eza yo de la foi bazokana biso même par des esprits humains au bazo za possession ba via bato et maintenant ceux qui derrière mutu moko mundimi moko que simanaye azana 5 personnes bazo bundisa ye soit balia famille na bango et maintenant diriger une église il y a 4-5 000 personnes ozana bitumba ya ndenge nini. Alors lelo na niveau ya média comme vous le savez et cause à peine mutu muso azaona mazamu tamisala mabe aluka pa nini na okota pona de la foi soki ti lelo tangu mususu na mawanzambe bazolo ba mabete pona biso na ba télévision tangu musu na mawa ya nzambe kaka po to pesi pe moi accepter na porte moko mutakota. Mais dans cela baptiste aujourd'hui ça peut être aussi une porte pour que toi vous allez humilier d'une manière ou d'une autre. Alors on s'est décidé de faire le bananzambe soit ko sala nga penza grâce asala nga penza ngolu que et la tam message à souka on a ko pesa na peuple na ye ou aza beaucoup plus bande ko na théâtre. Donc ceux qui attendent la souka parce qu'il y a des gens même qui passent à la télé ils ont appelé ce message pour un artiste et comédien bande ko bazo pesa na bango mais nous on se réserve parce qu'on ne veut pas toujours avoir des problèmes tout et tout des fois tam solobi a bakeko yebisela ngo yo be et comme il porte ça batu moko baba to misala mabe bakota wana pour babundisa na musala nzambe. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Bible lobi même si basali guerre pour na yo mais ba olonga yo te nzambo apesa sa vision yemo pape sa provision. Alors bande ko ngai na kati ya culture na biso to pe na deuxième point nanga na lingaki koloba que théâtre auto zo sala lelo génération na biso aw na longoli génération ba papa masumu génération na biso nyonso to tikali aw to longoli groupe salongo to longoli ba groupe nzoi to longoli même génération ba papa takinga tout ça ba minzoto génération o biso to tikali aw biso nyonso to tikali to za génération o to sa musala o ba mikolo basalaki ba misu batiki vi ba responsabilité ba misu bazo continuer lokola ba papa baza aw et biso tozo continuer musala wana et musala ngo tozo continuer bien aimé dans le Seigneur so tozo conscience bande konanga to remarquer que tozo sala sous théâtre té to ça sous théâtre té je parle avec beaucoup ba mikolo pour la première fois tant musuna kota na contact na bango lokola ba mama bele ba mama bomengo des fois o senti ba mama na ba osala nzambe lelo ba olela koloba ke bana wana to ko lobelo côté pour na théâtre to ko lobelo côté
tozo ke ba voyage tozo mona mandako monsieur ba 1800 mais bazo protéger yango pa mundele bali ko buka bâtiment wana te batiki ndako moko ya 1800 kingandi na étranger ezali bazo garder culture bazo garder référence ya eloko na bango mama utso ebisangai moko ya ba mama ya groupe Salom alobi papa alobi oza mwana nanga pasteur chite sana lobaki groupe Salom auto théâtre za patrimoine ya mboka na biso tozo protéger culture ya mboka na biso lelo musique moi ba problème or musique na kata art na culture na biso moi biloko mi baleza ga mingi na visibilité c'est la musique et le théâtre raison pour laquelle kendra de père musicien azana posa tango salinze motan musus asa la scénario ana posa artiste et comédien sali film ana posa beta fond sonore c'est la musique donc ezo kende de père mais lelo bande konangai so ba benga biso ba benga biso ba éducateur en masse boli misanga lokola frère na bino bande kwa basi bo roso ngata lokola noko ya bana na bino so itoza ba vrai ba éducateur en masse est-ce que o tozo sala lelo tozo éduquer pendant masse ou bien to commencer à semblant to me théâtre ngo ba mikolo ba salaka to me mango na angle mususu to réaliser penza bande konangai nazo yebisa nzambe so ko sali sangeza la mbala suka penza pour ne pas que nazo ba problème na bino parce que ça na batu musuba yaki pa bio fotika théâtre ndenge nzambe azotambola no fotika théâtre na bina yekola théâtre te nzambe mutapesa nga message à théâtre na sala théâtre na ça groupe moko te président nga hôtel malobi nga na sala théâtre pa na azate donc na bima lokwa Melchisedek donc nzambe mutabongisa bongo lelo na sala ta canal pour na bandeko na ngai mais so bandeko ba yoka te za la passe culture ya mboka na biso bandeko théâtre lelo biso to kotelema mani to loba atali bosa papa masumu lelo baza wana ba susu bo permettre ngana loba ba papa o ba su na valeur te ti bazana ba su na ba valeur te okomo na lelo un artiste ya mboka na biso matelema fingi papa o si c'est vrai pendant na ba notion to botami ya discipline to botami na ona ba famille ngatata o nenga sabo ya ko sala nga nyoso ko sala ngai lokwa na yekola ko finga te no oleka na TV jamais na finga papa o parce que papoti nanga balakisi nga ko finga te bandeko na ngai balakisi nga te papa ko iko humilier ngai na kolela na regretter na mutema nanga na zoki na comprendre que soit papa o alinga nga te mais na ko oser te na faire face na papa je ne sais pas obanda ndenge ni na koli na famille o ba finga mutu te na koli na famille o balakisa nga te que il faut lo bana mutu permettre nga expression atamtalo bana mutu imbécile ou bien niamana yo non ko kango te donc obima na munoko nanga eza passe eza kilo makasi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont publiquement dans la télévision, ils ont ça la peine passe. Donc, culture, nabiso, ils ont sous culture, au niveau théâtre. Donc, théâtre, pour le moment, je ne sais pas. Ceux qui sont responsables de la théâtre, la culture, ils ont peine le sauter. Bande côté la culture, théâtre, ils ont pas service. Est-ce que tu as toujours des éducateurs à masse? Tu as toujours des éducateurs à masse? Pour ce qu'on et ça non important na pekisa bana nanga kofinga oto sala leo na télévision to te ya batu na pesa exemple moko ndeko ebisi mutu oebisa mutu ote ya mutu si l'amour na théâtre si l'amour parce que toi éducateur si l'amour mais batu ba otala biso mo batu parler si l'amour toi na biso na amour te siko toi éducateur na angle nini na zole kana troisième point na pesa message siko pona succès na beno zobino tenter. Je dis, il n'y a même pas la musique, tout semble la tête. Na bengi pe bino to semble la tête. Bande konga na zaki koyoka ba message belé. Ba tu azoti ne la passé de la foi. Je crois ils loko ya okamwate. To ebi lelo théâtre en plein ya théâtre ezali kamwande ko belle vie nande ko sila. En plein ya théâtre ezabande ko na biso basimi balé. Nzamba sali bango ngolu. Ba producteur bazate nzamba telemisi bango tokenda to jouer pa na bango to zuma mbongo et salisi pe biso je suis très fier ya koliaka mbongo na ngai mutoki na ngai ya théâtre très fier bande konde bomoninga très très fier s'il vous plaît fils viens rapidement s'il vous plaît simba excusez nazalaka très fier bandeko. Son avis sinon même église on entend ça nde bongo église o munene onde bomoni boye. Pour moi c'est une école. Nzamba ebisanga sala église mais ko keluka mbongo te.
grande église au bomona pour comprendre que nazana posa mbongo na théâtre grande église au bomona nzamba yebisa ngai na tindi yote po na mbongo église na biso bana batute église pété poso bali basala po na ba osala mais na banga nzamba église efutela nga ninda église pesa nga ni eloko olia église pesa nga ni carburant et pesa ngai ni unité donc nazana eloko te lokola intérêt na kati église. Ça je dis ça ouvertement bana église au bazawana. Et ça c'est que bango baboya ko sala ngo balinganga tellement makasi. So na iba sala ba osala. Donc je ne gagne pas na kati église onde bomoni, mutana église full la batonyo so bomoni. So ina na souvenir, je le dis na kati ma solo lobby, so na souvenir église on a tambusi pendant 6 ans au 6e année avec 5 parcelles tous ton hôpital kuna. Avec ma voiture tout bomoni na ba logo ya église. So kinza mapesa 1000 francs na chona musalanza. J'aime plus la grandeur, j'aime l'excellence. Mais je ne prends rien de l'église. Na soit que l'autre côté na quatre églises. So bo tuninga ba offrande d'église côté à combien on va éviter. Mais par la grâce de Dieu, je peux dire, je suis par la grâce de Dieu, mouton église autant m'sou appelle ça offrande que les kabatunions autant m'sous parce que je sais ce que je fais avec Dieu. Alors bandeko, théâtre étant na ko sala ngo, tant na soka mbongo na ngai esala nga esengo makasi tant m'sou pe na pas moi sinanga. Na kabeli mwasi nanga enveloppe na otozo na théâtre na pesi pe mwasi nanga amoni ke na bimaki na itayi tournage théâtre za musala nanga na moni makamrenga zoleka bande ko passer de la foi yoka mtoko sangisa batu ona oyoka nazo comprendre que nazana na capacité ta osangisa batu e bandi ko s'empirer batu nyons tout ba musuba ko kata partie ya mission batindelinga passer de la foi. Yo qui n'a pas si, qui n'a pas belle vie. Comment yo ko sangisa bangote? Tant so zangi réponse à opesa. Nzamba sunga biso kaka. Nazaki na voyage. Nazaki kota Italie. Tongo moko boye. Nzamba oloba na ngai. Nzamba zoloba na ngai. Makambo zo tika ngo pourquoi? Na komi très mal à l'aise na ose la bande ko ba ko zonga hôtel. Donc na komi ko monologuer na kati ya chambre na zo monologuer s'il vous plaît. Na za liboso église pe liboso sanctuaire en kolo. Nazo monologue ngamoko. Donc nazo mi loba ndeti na nzambe nazo loba. Eleki na yeko zonga nasali 1 mois na 26 jours na libanda. Na yeko zonga nazongi vendredi. Boyo kanga très bien bande ko ngai. So ina loba mabe bo limbisa nga penza naza na posa tena pesa satana accès na vie na moi crédibilité ya passe otozo batela na temps o ekomi mabe makasi. Nazongi vendredi s'il vous plaît. Na komi vendredi. Samedi na kepa to ton hôpital pour la misala. Dimanche culte, lundi to na jeûne toute la journée. To na jeûne en église. Nazaki absent, na ye na tongo na kilte ba maman na tei, na démarrer mutuka, na bimi na bengi mama sila. Bande obola ndanga très bien. Parce que bande omsuba ko loba mais pourquoi passer à ko 5 sabat? Si c'est vrai que to yebi que théâtre le problème est lié na mama sila na mama Bellevue. Pourquoi sangisi bangote? Na bengi mama sila. Le lundi Nana comment que le 26, le 27, samedi, le 28 et le 29, j'espère, lundi. Na bengi mama sila. Abina nga nazana nda mama zaka wapi nazana posa to kutana. D'accord, problème te pasteur, nazali dadi na ba respect ka bazala nango pa nanga dadi. Problème te nazana nda kuyaka na ozelao. Na sisi ko benga masila lokola grande sœur. Na jui téléphone na bengi mama Bellevue. Na ba respect ka bazana ngo dadi ngabi nazana posa mona yo na éviter ce que ça possible lelo. Au problème te. Na lobi d'accord na zoya. Bien aimé, j'ai tout laissé. Na se ba jeune na tiki nyonso. Na bande ko réfléchir na lobi na ko benga mama sila na ndako pananga aye. Mais so mama Bellevue aye parce que so yebise na na masila par exemple, tam so ko yate. So pe na bengi si mama Bellevue na bengi si masila na bina ose la bino na zana mama Bellevue yo fo ya tam susu wa ya pété. Pour na réaliser na biso moko fani moko yeboye. So mama Bellevue kutinga na masila akoma lokwa biso to préparer loko pona ye. So mama sila akuti so na mama Bellevue akokanza to préparer loko pona ye po yo bengi si ayeko kutana mutu peut-être ba na problème. Na lobité na keka vers bango. Bande konangai, s'il vous plaît, je me suis engagé. To démarrer mutuka. To keipa mama sila. Et pas zala pour ne pas citer place na zala quand monsieur sa discrétion pour na maman. Na komi ayambinga très bien. To bato sambeli to bandiko solola.
To sololi. Même makamuna sololi na ye. Na silisi. Na longwe na ye. Na yebisa bino makamuna parce que ça même makamuna Maman Belle-Vie na sololi na bango. Na ye pas Maman Belle-Vie. Biso tozwi nzela sosa tozo kende toleki communauté na biso assemblée de to kompi na communauté to comme avec Christ et roi. Na benga no Maman Belle-Vie pa lobaki koto. To na benga lobi te dadi vers comment parler du peuple. To tourner na bana tozaki na bango. To bandi koya to komi Maman Belle-Vie bimi na nzela asali biso sin mama ye wana toye Maman Belle-Vie yambinga na kati ya restaurant na yeto koti batu bazaki libanda ona place mo bwasa acha clim tout ça to koti na kati batu bazaki to fandi biso mibale makambu na solo na bombale yango nalobi mama nde na bande pa masila nde na bandi pa Maman Belle-Vie va o ezokende ezolobela bino nini lelo batu bakomi humilié pona bino makambu nyonso komi bino Maman Belle-Vie lokwa Maman Sila atalisinga bolamu Maman Belle-Vie. Maman Belle-Vie atalisinga bolamu Maman Sila. Mais finalement so yo zolo bolamu o Maman Sila kuda kota ina papa Omar alobi papa nanga kufa. Bandeko nanga bato liboso babenga Maman Belle-Vie bayana Omar bon bakota papa nanga na morgue. Na yepa Maman Belle-Vie également alobi malamu Maman Sila. Siko na tuni bon alobi si c'est vrai. Vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème, vous n'avez pas un problème. Maintenant, si vous pour Maman Sila, vous avez un message, de la même manière que Maman Belle-Vie, vous avez un message. Bandeko, ndeko kinga na zandeko nanga. Vous avez un message na batu, vous avez un rabino, babiso, vous avez un bandeko, vous avez une émission, vous avez un que tout ce qui est makambo, vous avez un bandeko. S'il vous plaît, bandeko totika kofinga totika boye banda lelo boye ba par exemple Maman Belle-Vie lobi ngai Belle-Vie naza famille bota naza pe Abakouk c'est ma sœur to utine musika mututa afinga so bo fingi ngai de la même manière na ibisi Maman Belle-Vie pona Maman Sila oko sala ngolo bate Sila zande ko ngai ya na ngai ya Sila loba ke no wana za sœur na ngai tout ça boye to za bana to uti patata moko tout consort bangomi bale ba pesinga même réponse s'il vous plaît. Maman Sila loba na ngai Maman Belle-Vie lobi na papa dadi si na sala déjà ma message na coma déjà Maman Sila lobi coma Maman Belle-Vie lobi coma na yoki ba mi balé na tuni ba ke so suka bola na ngabia bale ona biya ya soki lelo Maman Sila yoki Maman Belle-Vie kufi Maman Belle-Vie tana ke pa na tuni Maman Belle-Vie soki lelo Maman Sila kufi o kende to kete na biso keite mukilelo bandeko oloba so po kei baloba oyepo na nini alors tant aux ana bomoy tant on desengeli to bongisa yango desengeli to bongisa bandeko suzi ebele batiki biso bandima ite bakoye kokufa bandeko na biso to kanisa te bakufi po bazana mabe te or bolimisa ngana loba ke Maman Belle-Vie na Maman Sila bino mbale bwana mabe makasi parce que bato bazo bomana pona bino ya bino tozo mona bandeko musu bakufa to mona tant musu mabe te batu bazo bomana même bino bolobi ke biso to sala to tinda pe batu te oui et enfin ba kipenga na makambo wana te bazo ke de père s'il vous plaît bien aimé dans le Seigneur bazo ke de père et enfin na ebisi bango obo sala lelo soki moko na bino pa kufi ndeti moko na bino kufi pour la dernière fois qu'on a biso moko na bino kufi bo kende wapi bo kende paradis ou bo kende enfer. Ce qui est le liwezui Sila, liwezui Belle-Vie, bokende lola to bokeli felo. Parce que bokende na l'église, bosambela bozana ba pasteur, mais sikoyo ndenge boyo kanate bo pesa pe bo front d'une église. Bible lobi soki mutu azana problème na ndeko na ye ata offrande pesa te atika ngona ke no bongza sima ko pesa offrande. Na église oyo nazokamba par la grâce de Dieu lokola ka simple instrument. Plus de 2 fois na teya liloba nzambe oyo teya mapete na ba église na biso oza na problème na mutu ko offrande te kende ko sala blague te nazo teya lokwa mosala nzambe bato ebele babima abacha offrande te église ekota offrande te pourquoi il faut na teya vérité pour mokola suka nzamba monanga donc namoni Maman Sila namoni Maman Belle-Vie baloyi baza na problème te na domaine na médecine muta souffrant mingi za la pédiatre
Pour moi, ako sale diagnostic te facilement. Pourquoi? Parce que azo lobate. Mais mon colo sokaye et pas un médecin. Médecin tout nagaye au sentindeni. On a eu kalibou passe. Est-ce que ozolia nazolia mais nazolia bien te? S'il vous plaît. Est-ce que ça la selle bien? Médecin a ça la tableau naï. Pour azo traiter na mon colo. Na traiter na ba mi colo. Ba lobby ba na problème te. Moi na pesa traitement zate. Maman si la biaza na problème na ma belle vite. Bato bazolo bana ba TV ya tindi ba mote. Na yepe pa mama belle vie pa lobby. Yeza na problème na maman si la ta lobby pe bolo maman si la nde maman si la lobby oyayi. Et bato bazolo bana TV yepe te mta tindi ba mo. Bande ko na ngai no pesa traitement ndeni bato ba maladie te yakala. No pesa traitement ndeni. Na lobby OK. Ngana ke imena ifso ka loko mo ndeni ifse maman si la ndeni ifse ma belle vie. Na bibo permettre nga bande ko na nga nazolo bana maya misu na mutema na nga. Naza irresponsable. Na dirija ka batu mine na kati église j'ai des généraux, j'ai de tel batu bela likolo makasi. On naza obligé fona battre la personnalité nanga. Na tambusa batu to na église na ba poto partout. Naza na ba grande personnalité ba tangi kolekanga bato ba lekinga na nyonso ba fanda ka wana ba oyokanga. Alors faut na protéger personnalité. Alors maman Psila, maman Bellevie désormais batu ba sepela ba jouer na ba groupe na bino. Mais pour permettre avec beaucoup de respect, n'a joué sous na groupe na binoté. Donc n'a joué jamais na Bellevie TV, n'a joué jamais na SB soyi bozalaka boy. À quoi sert na ya ka musa pa na bino? Mukolo mongo tenga na zwa téléphone na ngana benga mama Bellevie be mama Sila changa na casting. Ba benga ka selo casting. So mukolo na mama Sila ko benga nga mwa mingi. Seke no za na mwa mingi na tournage. Et comme on nous a couleur mama Sila. Somme comme ma belle film tombé en mingi le qu'on a mingi na tournage on a couleur na alors d'où nous tika la sous une église au milieu du village. Alors je me suis dit pour permettre c'est vrai que nous regretté pour bozali kolo makas tout le monde a envie à jouer dans deux groupes one mais je m'engage na boma musala nanga pour nabino mais quand je l'ai dit le bible lobi mutaolia na mutoki nae aolia na mutoki nae. Donc c'est-à-dire muto a commis obstacle na musala muninga nzamba otiko le sepela na été parce que muto ki muto ezaka sacré même dans une entreprise ce qui patron a fait souffrir battu pour bazo accepter au travail malam le patron ne sera jamais béni de la part du Seigneur. Donc ngana zo ki décision na ebisi bandeko na ebisi bango ndengwana. Alors pour na clôturer siko donc boy ba ki ngai so ki maman Bellevie na masi la loka bazana problème te. Mais ma kambozo bi mebele batu bazo za la humilier nga na se retirer na jouer na ngali souté na ba groupe ngo balé mais na lobité na tiki théâtre mais bazana odimata makas bandeko mi balé o batu bazo envier bango ba jouer na ba groupe na bango mais moi je me retire vomenalia lipa okauka na kimia kenal za na abondance na querelle ndenge bible zo na mukana proverbe. Alors pour en finir na naibisa bandeko nanga artiste comédien naibisa bandeko na ngai obo salaka ba émission nazo ba lokola frère na bino kaka nzamba salanga grâce za tamba la suka nzamba salanga grâce lelo na nzela batu mibale batu bakomi ko toucher na ba personnalité ya batu même entre ba chroniqueur entre batu basalaka ba émission. Oui tozana conflit ya ba wenge bakulutu na biso jibe na wera tomona ba concert na fikini ba beti ti tongo concurrence loyale ba musicien wera ba roleka ya ndeko jibe pe ba roleka ba lobeli patron na bango ba lobeli pe musala na bango mais na théâtre niveau to komi mama Sila na mama Bellevie e komi yango te ya cela za na vie passée na une maman par exemple azana télévision alingaka moko na bango aosa l'émission et bandeko bazo finga mutu mususu une femme mariée tant mususu ana mbana na ndako ana mubali mais bazo loba vie passée na ye ozo correspondre te na conflit ya musala o batu bazana mo mwana mwasa ofinga mwana mobali moko aza marié ana mwasi na ndako na bana azana ba semeki azana ba bokilo mais bazo finga ye
ba défaut ya nzoto na ye o eza rien na rapport moko te na musala. Alors na boy ko biso Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Maman Sila, maman belle-fille. Bon la nanga tam subo na télévision devant tout le monde. Bo simbeloko o moni nde tozo kende boy. Nde tozo kende boy. Boy ba ke batu ba sala na mabe. Batu ba bomana. Batu ba kota ba kiss. Batu ba kota bonganga pona baninga musuba sala bango mabe. Mais base ezaka bino bandeko na ngai. Bozana bâton ya ocha kimia na likambo. Boza pe na bâton ya ocha désordre ba via batu bando kufa. Bo simba ka loko les artistes et comédiens na lobi na bino ka loko la frère na bino pour que mauvaise interprétation salamate. O asakoli na sakolité na évangéliste na nanga prophète. Je suis qu'un simple évangéliste. Na prophétisera te na te aka parole de Dieu. Ndenge komama esili na te abongo na sala maite mafuta te singate na te aka parole esili na za mon assemblée de Dieu mon akadesi. Mais na lobi ka eloko moko mama belle-fille mama Sila na sengi na bino boyeba makambo ndenge ezokende batu ba bomana batu ba sala na mabe. Mais nzambe aotango likolo mutu na bino po bino batu za base ya makambo batu ba perdre batu na ba famille na bango. Ils batu ba kota banda ko babeli parce que muta koti nda kwa nganga alobi asali nga boye na ko prouver ye akomi akoti nda kwa nganga asali mutu mababu akele malade asali boye muta tikali ne ta ya passe ba msuba kufi nzamba otango likolo na bino na tikeli bango charge wana mama belle-vie na mama Sila na yepa bandeko na biso bo sala ba mission ndeko ya famille bota ndeko ya baba kuku oto za kote wana bandeko na mati penza awa epai na te ya batu babongola mitema bino nyonso bayaya na ngai bozo ngata lokola nokwa bana bino bozo ngata lokola frère na bino na kiti penza na se na fukami awa na bondeli bino so na zata ndeko na bino ata lokola mosala nzambe te me lokola ndeko na bino na eko senga bino pardon bandeko ba chroniqueur nyonso na ba chroniqueuse ozaka famille bota ozalaka ya bakuk na boyi koloba o nzamba tindinga te na lobika na sengi na bino pardon so ina ngambo batu basala bino mabe bolimbisa soki pe na ngambo na mususu bandeko basala ki mabe na fukami na kombo ya artiste nyonso ngana kiti lokola frère na bango lokola mutu moko na représenter bango en ce moment likolo etumbelo ya nzambe sika bomo eza na bondeli bomo ezala baya na nga bosala be mission pardon lokola leki so boza bayaya lokola frère so na zande ko na bino mobali bande kwa basi ata lokola noko ya bana na bino kufe zo telema passe zo telema na chema bolongo na se na zane interete pa belle-vie na interete pa mama Sila na zane interete lo les homo na ngali kole tumbelo oyo na liaka mbongo mutu te wa pesa ngai pona sala soki nini na zana ngote soki église abona oluka mbongo te no luka mbongo pa mama Sila te ni pa ma belle soki na musala na ngate na kiti ba genou bandeko ata na za pamba liboso na bino bo considérer lokwa musala nzambe te na kiti penza bo liboso même ya bana na nganda mo église depuis ba yaki 6 heures ba msuba tikali wana bazoyoka lole zoka mabele zo mona na sengi bino pardon soki zaki na mukili na ngala bana sokoli maboko mais na bonzambe na sengi bino pardon na kiti penza mabolongo na se pardon bandeko na ngai pardon penza pardon na kombo na nkolo Yesu Masia atoza ya doctrine no sambelaka na yo te na sengi yo kaka pardon na nzambe kaka yo sambelaka nga na sengi yo pardon penza mutema na ngezo soka depuis 6 heures du matin na yaki ao na sali nzambe na fuka mite na église oyo pona batu mais na fuka mi pona yo ndeko sala ba émission na che penza ba genou na se so mama Sila ba yo ko entrer na ma belle-fille nzamba sa charger na bango mais biso tozo lobela bango biso ba artiste oto lobela bango biso ba chroniqueur oto lobela bango ya na kiti penza na kombo Yesu Masia Nazareth pardon penza pardon tam suba comprendre ngate na ko so pe humiliation na muto aluka nga kiti sangai mais pona bino na 5 ans pardon
totika oloba makambo bandeko. Totika ata to la concurrence loyale. Tozo nanu temps otoloba makambo susu bandeko nanga pardon. Tozo atantolo makambo susu totika nanu mwa silence. Toluka kimia tolingi kimia. Olinga ma belvi mi mekolobele na nsuute. Olinga ma sila mi mekolobele na nsuute bandeko nanga. Po ezalate olobaki na phase ya malamu me ba komisa na phase ya mabe. Totika nanu kimia ezala. Bandeko na bozana be miswe bela ko sala ba yaya. Bozana makambo bela ko lobela na mboka na biso bandeko nanga. Totika nanu bandeko oloko ba boyi totika. Totika pardon. Ya ezaka même tana mutu moko ndimanga na za mosala nzambe. Ki atana nzela na nzamba sala ebolam. Ata pona ndeko wana moko, ata pona orphelin moko. Oyo lelo atanga classe asisi université ponga na za mosala na nzambe. Ata pona mawa orphelin moko. Ata pona mawa veuve moko. Ata so mutu mwa bika ayoka tali lo banzambe na nzela nanga. Mabolongo yango ekiti na se. Batu bafuka mila batu pona ba intérêt, mais na fuka mi pona sengo pardon. Na saluer le côté, mais au nom des artistes et comédiens, au lobby la ramasi la toma belle vie. Ou ezo pesa makele le tolingi kimia na sengi pardon. Pardon. Nzambe na nga solo pe abomoi. Yom to tinanga na musalo na yekolango ni na classe ni na école, na yekolango ni na église s'il vous plaît. Mais yom to kutana na nga na 1998. Sala groupe à théâtre. Tant musu nkolo yebaki makambo aboye ke esengeli na ngana kita na sep nzapo bandeko makambo esila soki okatili kambute ata ba président ba association ba ko kata tenza Bible lobi c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Pesa sagesse na bandeko bazonga sima ba mona bisika ba uta otika bato ba tongwama okeko lokota bango pesi bango valeur mama sila na mama belle fille. Mais apparemment nzamba bomoi babosani bolamu na yo élévation na bango ekomi libaku pona batu kotomba madango ba producteur bazokoka te mais bango bazokoka nzambe ekomi lelo pasi pona ba famille ekomi pasi pona batu nkolo batu bazwi humiliation ndeko na TV azofinga na ndeko musu na TV kolo bazotanga na bakombo batu nzambe justice eza wapi kolo to na posa justice na yo sunga nzamba bomoi na kokisa otindenga lokola moumbu libosa bandeko nanga oyetika leza ya yonza kokisa pona lokumu na yo et olobi tu rendras à chacun selon ses œuvres. Olobi que l'humilité nous fasse voir les autres c'est comme s'ils sont au-dessus de nous-mêmes. Na sambelio na sukisi na kombo Yesu Masia Nazareth de tolobi amen. Merci bandeko. Message na yana pesa bino yango kola pambola bino ngana sukisi ala kola batela biso to kuta na mbalasi. Merci beaucoup. Eh bien, merci. C'était là donc le message de l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres aux artistes et comédiens. Nous allons tenter de faire quelques interviews par rapport à ces messages et je pense que les artistes vont parler. Le président est là, Papa Massoumou. Bonjour, Papa. Bonjour. Vos impressions par rapport à cette activité, à ces messages? Non, l'impression c'est que il fallait que Moussa Nzambe a côté dans le Kambongo parce que biso même na niveau il y a direction il y a lisanga na biso même maître Lombe à Yebiango nous avons fait presque la séance pour nous là comment tu côté na kata makambongo comment ekoki kosila mais toujours pesa chaque fois ma proposition pour que un jour total à comment y arriver. Mais ce n'était pas facile parce que au Moniga Gandenge Makamango est commis na bato libanda bazo kota nakati ndenge pasteur à lobby yo moko kolo makambo soko yo ki bato bazo loba bazo sala ko koti la yo négativement il faut yebisa bango ke ngana lingi wana te soko boyi na yo bato na pi bakolemba. Mais ce que ça lui semblant net kaka que oh non ngate mutu azotinda bango mais ozo tolérer ango mais ça ne va pas po biso siko to comme un système que soki ezali ndenge comment bazo sala système ko finga moi j'attends encore jour bakoloba bazo finga masumu de Brende tribunal kaka
Pense que a désordre, on est zaboye, oiboye. Ce que micro, à comment raconter n'importe quoi, à kozanga tek, à kubanga tek, mutwana za mukolo na ye, même na âge, même na musala, rien à manquer complètement. Et je pense que finalement, le Colapé Makambango, ils ont évolué. Il faudrait qu'on arrive que, comme un tribunal. Et ce qui est comme un tribunal, wana comme on a ndenge batbaya ko senga ka pardon ko fuka matusa ba ko comprendre. Pour mon pasteur, à l'Élysée Bissonioso tout à l'heure na église awa. Ndenge ya mileli. Et c'est ce que nous subissons tous les jours. Et hier en tant que Mosala Nzambe a monique non, à quoi qu'il y ait la souté, il faut attaquer Mbalamoko. C'est pourquoi attaquer Azul, biso avance, biso va toujours encore raisonner dans nous, n'engeni to sali lango, n'engeni to quand wana kuna to sangisa wa tout ça, mais il y a même il y a mon ndenge bonzambe et boyoki ndenge ya utikoloba. Donc eloko ni to suki ça. Et ça kaka que biso d'artiste d'une manière générale et ba comédien tozala na komiki to suis succès les loyo to yeba ke ndele maboke bazalaki mondial bazalaki bambama mupepe bazalaka onde biso te to bandi ki végétariango et bat o bazalaka liboso na biso bazalaka discipliné ko respecter baninga na bango ezate ke soki les loyo o suis succès o komi o matisi mapeka o komi impoli o komo zanga bato e komi bilobela soko moni caméra. Non, je pense que le moment était venu pour que pasteur de la foi attire Bisson à tout droit, pour Bisson Stoleli tout à l'heure, pour attire Bisson tout droit. Alors, nazo soukisa, occasion epé ebuka mbalamoko esprit o esalama et comment que salema sikoyo et tikalika kaba cimenter ngome ezo salema salema groupe oyo clan oyo kuna oyo ka clan soki bato bazana likambo moko boye bi déjà que o kuna bakozwa bango te na bato oyo o kuna soki baza kuna et comme ba clan biso to kola ndenge wana te toujours il a quand même encadrer. C'est pourquoi je montre que tu kangami un peu avec les jeunes qui arrivent pour que tu partages l'expérience ya kala pour battre baza parfait bazate. Mais malheureusement, on trouve que chez les jeunes, mingi bangonio sauté, mais oh ba yebi kombi kiti ça. Pour ngana lo baka toujours. To koli na ba parents, ba musu ba koli na ba parents na bangote. Ba musu ba koli et pas ba noko. Ba musu pe ba koli na ba famille kututé. Donc éducation ya mutu na mutu c'est différent. Okomona mutu yo eloko azo sala est-ce que yebi kaza na ba parents? Est-ce que yebi kaza na ba bokilo? Nous voulons la paix, Président. Nous voulons la paix. Donc, Tomi Tiane ici Kanabiso pour que to pesa musala nabiso valeur. Oye koki ko choquer to tika yango. To zala na unité biso to lobaka na NTPC l'unité rend fort et fait vaincre. Na bomoko to zala makasi pe to kolonga. Merci beaucoup, Président. Je pense que vous avez compris. C'était donc là le message du président de l'ANTPC, le vieux Massoumou de Brindé. Eh bien, merci, na artiste comédien Nyonso, ya étranger, na salué Mama Bomengo, na salué José de Londres, na salué Koko Dianzombo, Papa Napso Mangobo, na salué Baba Mungita. Merci à vous. Je pense que c'était donc là le message de l'homme de Dieu. Nous voulons la paix, nous voulons la paix avec nos artistes et comédiens, nous voulons la paix avec tout le monde. Merci à l'évangéliste international, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, par rapport à ces messages. Et merci à vous tous qui avez soutenu cette activité. Je rappelle que les 15